bandoki. Bopata mnasima ba Bible. Association basala nzambe ya bandoki. Association basala nzambe ya bandoki. Bopata mnasima ba Bible, bopata komba. Toko yeba muko basuka. Basala nzambe ya bandoki. Bandoki bandoki bangonyonso. Bamusu ba yemba bagege mabe. Bamusu ba yemba ndanga mabe. Bamusu ba lekisa basi na bakisi mabe. Succès pe exacte. Kako bo marabasi. Succès exacte. Succès exacte kako bo marabasi. Ndoki wana sikoyo nazolingana longola bato o bazolo bake frère Matou azana kiss nazolingana longola hypothèse wana ndenge nini majidite mais beaucoup fait basique des okufla bon ça déjà suspect. Merci beaucoup. Et que là au monde vient me comme répétitif bon na lingi na koma place wana. OK maman ba on va kuza d'accord na biso. Je crois que frère Matou Samuel azani ndoki azani na loge mais azana malédiction. Comment? Merci. Comment expliquer? Le bel mot très capital. Qui est Madame Kapinga? Madame Kapinga reconnue comme femme d'affaires, comme Djika, comme Mouassia Poto, reconnue na bakombo nyonso. Madame Kapinga accepté, homme dédié, pasteur Mukuna balisi bango mariage salimina aseka e. Wow. Début du commencement. Bana mibale pe babota makate na mbuma wana te babota. Babota mi. Bana kitoko. Bana kitoko. Et après, nous avons vu nous tous, je crois, Isa Koche la biso ba image ya Mama Kapinga. Oyo mwasi wana bimisa na munoko na ye. Ouais, to yebi biso surtout à Luba. Kejo wana akasala kangio sous-vêtement, ozongi mutakala na ndako. Okomo kosa kosanga. Papa, boniko? Hein? Au combien par la 19h au kanga téléphone? Nazo benga vana voyager 3 jours au salanga lokwan. Oyana sous-vêtement te, rachel kanga sous-vêtement. Biloko nyo se koleka na télévision. Na intimité na kisasa, ba passer ba ko bengi sopo ke beta na église na bango. Ça va passer na bengisho, c'est que basa bandoki na yo. Boza ba tout moko ya ba kisi bino na bango. Mais passer na moli monzana, ako bengi saote. Na buzobo yo salinga. Na batu nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenga ozaka te faire otombolanga bakolakisa ndula award bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip ngana kati siko total soki rachel ko chambu sapi ko lakisa sawa atombola ka musapi soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nanu bokangami te libala boko sepela ke ezalaki kitoko elelo comme libino bololo to vandi avant ça tant on a ko exaucé après 4 mois na panda malade papa et mona na mutuna makolote. Né après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais zamba alingaka anga na kufite ti lelo bisika mala yone uta e banate mais zamba sala kisanga ozinango Matou Samuel ndoki des magiciens munen ninga zawan abimaka 0 réunion akena cimetière eta pour eleki basa baluba bolimbisanga faut comprendre nga ezakanda kana na bisibino likambo ezate likambo ezana ngote Zakanda, mona ikama kamwa ningezo likawana bolimbisa zakanda. C'est vrai que dossier wana zakanda na bete bien lisolo zaki bongo, mais oyo ngana yeko loba après na kanda, eza mensonge, c'est faux et archi faux. Rachel azali soutien. Wana ndeko wana diablette ayaka po apelisa moto nyonso yende muto apelisa ngoto. Pour ce qui ayaka na vie ya mbali na ngatende biso za na kimia. Nyonso wana zaki pe pousser na ba démon na zaki ba révélation ebele. Oui, tu comprends tout. Oyebi pourquoi Kapinga lobaka ke Matou Samuel azana kiss. Matou Samuel apesa ba arme. Apesa matière. So na matière témoin na salle na loba boezate. Matou Samuel yemoko apesa Kapinga matière. Tunangeza nini? Non bien on est na tuna matière ngezani. Tango kufeli mwasa liboso to bobit. Tango kufeli mwasa mibale to bobit. Tango kufeli 3e si to bengi ondoki to bengi mutabakisi to bengi obenga basi oboma basi siko tango yo balinga soko salika longa kuna mutabakisi soko penteka wana za bakisi lingeba soko bimi na buto ke ko suba seke ke ko évoquer voilà Matou Samuel apesa Kapinga arme.
chers internautes, vous qui nous suivez partout, à travers notre chaîne en direct JK TV News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baeba Kenda Sango. Baeba Kenda Sango pour la lelo na yembeli bino mwasi munene oya Kenda Sango na kombo ya Judith Kalanga, autrement dit la patronne na JK. Tozana awa na plateau na biso ya JK TV News. Tokolo bela makambo oyo et comme les biso sous na toile et ça la succès panzani makasi bomona kibino mokolo binenge papa na biso artiste nso toningaka mingi na kombo ya Matu Samuel pa Matu libale loko pamba ndenge autaki kobre ko bala lisusu lobi pour la 5e fois to mona ki on to lobelango ensemble na JK to suka wana te to lobela lisusu sujet oyo komelaki musicien chrétien na biso na kombo ya Mama Lydia makambu oyo ekomelaki avec JK ensemble to lobela yango wana to pesi mbote mingi na balandi nyonso ya JK TV News sans oublier notre papa Delvis El Sacero depuis Paris sans plus tarder. Maman Judith Kalanga, JK, bonjour. Bonjour ma chérie, en tout cas Zalana Poussana Mouké. Bonjour Balandina Biso ya JK TV News, Balandara Biso Mukili Mobimba. En tout cas, ngapena ko banda boyete sans kopesa parce que toza na papa oya biso moko ya JK. Papa José Magloire, wana JK Zanda Konaye. Donc tu peux sur le sac notre papa, que le bon Dieu te bénisse. Bonne guérison aussi. On prie ensemble. En tout cas, Zambazala Nayo. Merci beaucoup. Na pas sponsor à JK. Wana nazomona papa Robert Kanza na Katia Belgique. Merci les sous. Mon vieux, mon frère, mon sponsor. Manager Delvis Sansero na Katia Paris Yemoko le sako na yo ba wana nde basimbi nzungu na ma famille ya JK TV famille ba sponsor à makasi rien à dire. Bonjour à toi, bonjour à Fabrice Mandé, bonjour à mon fils Isa Mwamba, Yaba Mwamba. Yemoko Kamatsela ye image d'or. Les nouveaux riches. Merci. Les nouveaux riches. Oui, maman Judith Kalanga, bingo mingi JK. JK, tout le monde qui lobby et Panzani, et Zaya Koyebana, que notre papa, nga binga mingi pa Matu, Matu Samuel, ndenge lobby a rebala qui s'est remarié pour la 5e fois. Maman Judith, tu dis que papa, moi ça liboso bala, il y a ba excité. Azalaka na ba benga wale ba wey ba femme basi ba kufa benga wale azalaka na basi ba kufa oyo tour yo 5e fois maman Judith c'est non étant que maman baninga basi o babala ka mama tout ba kufaka siko tour oyo a bali pour la 5e fois maman Judith et donc on ça ngana no moi Nzoto malili netina lobela ngote netina lobela ngoka msato pona fuka to lobela yango. Merci beaucoup, merci beaucoup na tribune des femmes na ebiki bozana katia démarche les 7 koza koinda mutu moko tazanga na koti na likambo ya papa na biso Matu Samuel. Noko na biso papa leki na biso koko pona ba mosusu. Eza passe pona nga Judith naza contre. Sérieux? Na l'équipe partout. Na lobi naza contre et le oyo. Pourquoi naza contre? Aurélie Vango. Maman? Soko kufeli mobali moko. Ozala bichamo. Makasi. Koleka oa divorcer mbala moko. Oa divorcer c'est des impressions mususu. Ba divorcer ki ponani. Moi ça makama be. Moi c'est que moi so naza mabe. Mais soko kufeli mobali ozala bichamo. Mobali liboso. Veuve aux habitués moi on va le bas so moi ça ko fila moi si akucho fila mbala ko mambwa akati singa keba po azaka bicha mo mobali nyoso pas à s'approcher kale po ebike non aza innocente akucho ko fila mo mobali mbala mo moko eza lolenge moko na mobali soko ko feli moi si mbala moko tambu so utaki ko bota tant que ça qui maladie, tant que ça qui opération, tant que ça qui n'a pas problème belé. Akufi. Malobe koko yanango. Mais et cause ya makasti. Soko kufeli mwasi ya miba na matanga. No kwa kupusana. Wana lobi mwasi ya miba ali
akoye pa ya nani Mama Leki. Mama Leki. Machanga kufeli nini? Comme Kinzondi sujet. Tata mwasi pe. Aye pe epa ya noko. Bongo manzunza kufika kabo. Makamba olobeza te. Suspense ekoti. Bongo matanga kufika kabo. Yesu kwa bando kufela ka basi. Mitune komiko? Kotunana. Kinzondi pe na mupanje sale magate. Et salami. OK. Wana mwasi yami? Yami bale. Moi trouble pe bi magate. Ebimi, wakuta ezanga te. Ah, oya bisote. Kaka wanolia kaliboso. Oyo penza. Ba Kinzondi pe ba famille musu pe ba okende pe kota alisa. Yaya. Surtout nous sommes des bantous. Wana kutu na mwasi yami. Yami bale. Yaya okufeli mwasi yami sato. Troisième babord. Kolo. Au divorcé te. Tu es divorcé te. Au divorcé te. Mais au kateli mitema batumi. Misato. Et puis ba kufeli na maboko na. Na yo mobali. Ezate que to divorçaka. À ke kufa. Non. Il y a quatrième. Wana sikoyo nazolingana longola batu o bazoloba ke frère Matou azana kiss. Nazolingana longola hypothèse wana. Nandenge ni magidite. Te. Mais beaucoup fait peu basique des coups bon ça déjà suspect. Merci beaucoup. Et que là au monde vient on te comme répétitif bon na lingina comme place wana. OK maman. Ba o ba kuza d'accord na biso. Je crois que ba koyoka wana nazota la groupe ya tala moninga mobimba. Ba kuza d'accord na ngai. Ma chérie. Omoni ba loge. Loge. Pour ça na ba musicien chrétien, na ba musicien de ba benga bango ba musicien mondain, ba na kati ya ba loge. Mais so pe ba na kati ya ba magie noire. Omoni loge magie blanc. Ya ba mindele. D'abord bit nango za protection pour na ba famille na bango. Soko yebaka te. Mot de passe. Et côté ligne, autant muta kota ka na porte wana. Sache bien que vous a protégé. Vous comprenez? Contrat na bango esalemaka. Soit bakokata ombula. Sérieux? Et puis ça capreci on y yo kokufa jour boy. Okufa air boy ba yebisaka yo. Yango ba yebaka. Ba famille na bango babimisa kaka ba futur ministre. Bizengi na batata o bazana ba loge bazalati. Attention. Parce que écoute les na bango déjà za protection ya famille. Mi ba les pouvoir diriger. Déjà tango azana kati ya mutu kata accident salemi soka kufi c'est que jour wana nde o bakomba komaki ke akokufa soit atosaki mibe côté wana nazolo ba magie ba mindele nazolinga balandi na biso bala yo ka bien eloko ba comprendre ngo bien ba ça la différence wana nazolo bela magie ya mindele mutu akosa yote ba loge maikari et kanka ba illuminati là c'est protection et le pouvoir. Attention, protection à la famille. Famille n'est comme écarté. Bango ba bota bizengité. Bango ba beta akaba ingénieur. Bango ba bota akaba na ebité. Protection ya bana na bango na basi na bango. Magicien ba ebisa yo ke magicien a sacrifié moi c'est dit faux. Mo dépasse na bango ezaka pouvoir et protection. To bimi na magie ba mindele. To ye na magie mwindro. On to benga kindoki. Kindoki bonganga. Qui sorcellerie, qui tcha. Bonganga. Bonganga. Bonganga ya Afrique. Ezaka koboma. Ezaka sacrifice. Ezaka makila. Mais attention. Nganga mokote akolinga disciple na ye ba revese ye ke azaka disciple na ye. Soki nganga yebisi yo ko sacrifier moi sina yo oui, au sacrifier moi saliboso c'est fini. Oh lingati mbisa capitaine. Pour déjà tango yo ko sacrifier moi si ami balé copé bando yeban. Tango sacrifier moi si ami balé mais là c'est rien à dire ba comprendre que yo ma famille. Singama te. Tango ba tumususu ba ko kende ko tambola.
bakoyeba ke moto abomaka bango yo kanisi ba famille ya basi nyonso wana batambola te tokokoma place wana mpo nalingi nalongola bato ide ya koloba ke basi ya Matou Samuel bakufaka na kindoki to kisi nalingi nalongola ngo non ndenge nazo expliquer moi je crois balandi na biso ba comprendre OK à part 4 heures à part nganga ye moko ndandima na za ndoki ndandima na za bakisi mutu nyonso za mosanto musicien ane na baguana ya danger mais oyambie na plateau Jika ya liboso nanu ye moko Jésus Christ de Nazareth azui pe loboko atie likolo mais ana bagwa ya danger dégâts avant ya na plateau lobi ndenge na osala bo émission na ngai talema na ndenge osakana te mais kombo Yesu namu na munoko moi biso nzambe bango nde basimba mikuna biso nzambe mais jour mususu komona osala ka erreur boke ba bo ebite place na simbami jour mususu mona kaka lobi boke ba bo ebite place na simbami. Vraiment. Ndoki mokote andima ba ibiseki ozandoki. Po alinga kata sala likambo ekolakisa ki azandoki. A part bakatière awa en Afrique na bandoki bangomo moko. Ba marabu kutu bakomi ba prophétesse. Bongo ndoki ndaki kondima kena zandoki. Sko ndoki nini? Nganga nini oya kondima? Kaka nanda kunende liwa. Po batu bayeba baba ndako tuna batu wana bakufa kande nini na 3e mois sinde na kaboli na lobi boye frère Matou Samuel azani ndoki azani na loge mais azana malédiction. Comment? Merci. Comment expliquer? Le mot très capital. Azam maudit, bien sûr que oui, on a disconvient parce que Azam malédiction, et là on est sali que j'ai dit a découvert une malédiction. Na kaboli yango na deux parties, na 3e liwa. Parce que ça une explication té. Na kaboli yango na deux parties. Première partie, lien ya libota, réclamation. Il y a attention, il y a des pasteurs ba délivraka. Basala kaboui, mais baza maudit. Sérieux? Baza réclamé, baza condamné. Jour à kokuta na musela nzamba solo, il a délivré ndabiki. Attention, na kokoma place wana. Na lobi ya liboso, réclamation, malédiction. Ya mi balé. Et koki kozala, supposition. Famille ya mwasi ya liboso source ezane loko ilobaka attention yango na lobi na kaboli yango na biteni mi bale mami ekoki kozala na famille ya mwasi ya liboso oya kufwa parce que yende source afongola nzela ta mususu baloba basaka peut-être nde sika liwa eutaka ya bonganga. Peut-être que c'est un sacrifice salemaka. Balobi lokola obomi o ya biso. Yo ko simbaka moi c'était. Attention. Ata okomi bishop. Soki ba pikololi maloba wana te. Ekokole yo. Ezana ba bonne nanga. Comment réclamer? Ezana ba étoile nanga, ba koloba ke jika, makila na Yesu, makila c'est faux. Tomi kosaka. Attention. Le mot très capital, hein, Judith. Très capital. Attention. Attention. Moi, c'est Liboso P. N'est qu'à ma Judith à lobby. Attention. Le point sur les yeux. Pour na comme na point on a la kisiba oba zolo bake abomaka bango. Na la kisibango ke abomaka te. Soto ke na magie blanc azaka na protection. Soto ke na mwindu moko ta ko peso ki se révélé ki ozaka na kisi. Donc c'est que les frères Matou Aza innocence dans le domaine wana. Selon ma Judith. Aza innocent asayebi. Mais ce que faut qu'il y ait na source. Bazaka innocent na premier bord. Bazaka innocent na deuxième bord. Bazaka innocent na troisième T na quatrième T. Attention. C'est qu'on a quatrième na quatrième. Merci beaucoup. Toza na troisième. Non, si c'était. Tozo koma déjà. C'est le quoi au poto cité. Tozo koma. Tango. Okufeli bongo. Il faut luka sikoyo. Pourquoi? Les pourquoi. Oyo bisognon soto se posa. Les pourquoi.
Oyo maman, papa, bah se pose aller pourquoi? Faut se poser. Tokomi na 4e. Qui est Madame Kapinga? Madame Kapinga reconnue comme femme d'affaires, comme Djika, comme Mwasia Poto, reconnue na bakombo nyonso. Madame Kapinga accepté, homme dédié, pasteur Mukuna balisi bango mariage salimi na aseka e. Wow. Début du commencement. Bana mibale pe babota makate na mbuma wana te babota. Babotami. Bana kitoko. Bana kitoko. Et après, nous avons vu nous tous, je crois, ils accrochaient la biso ba image ya Mama Kapinga. Oyo mwasi wana bimisa na munoko na ye. Ouais, to yebi biso surtout à Luba. Mendenga sambisa mobali na ye. D'abord pour nanga molimo ne pe manakimia aza mwasi oyo a mérité na kombo ya mwasi te. Par rapport à par rapport. Méritaka. Par rapport à par rapport. Molimo ne pe manakimia. Paix à son âme. Oui, tu comprends que nous sommes salema wana ezalaka zuwa. Oui, tu comprends tout. Oyebi pourquoi Kapinga lobaka ke Matu Samuel azana kiss. Matu Samuel a pesa ba arme. A pesa matière. Oyebi ndena oloba bona na ba matière. So na matière te moyena sal na loba boeza te. Matu Samuel yemoko a pesa Kapinga matière. Tunanga ezani. Donc bien on est na tuna matière ezani. Tango kufeli mwasa liboso to bobit. Tango kufeli mwasa mibale to bobit. Tango kufeli 3e. Si to bengi ondoki. To bengi omuto abakisi. To bengi obenga abasi, oboma abasi. Siko tango yo balinga. Soko salika longa kuna muto abakisi. Soko penteka wana za bakisi lingeba. Soko bimi na buto ke ko suba seke ke ko évoquer. Ke évoquer voilà. Matu Samuel a pesa Kapinga arme. OK, en tout cas. Moyen Matu a bougé za te po Kapinga za ki kandenge mani ki alobaka masasi calculer voilà, alors calculer déjà. Calculer pia na motema chu magicien. Chua ndoki. Ezwa pasuka. Beta danger. Comprendre? Ça veut dire qu'il y a pesa Kapinga matière. Kapinga mélanger ngo siko na zuwa le et pesa makambo et pesa. La jalousie moi ezali na maîtrise tant que moi ça mosanza. Nikolo nango azonga asenga bolimbisi après azana mabele. Siko mutuneza ya motoko mapoto sukisa sije oyo. Yaya. Yo moko mutobetele ngali solo. Bocho kunda noko na binoti. Website ngana tuna kingabi akufi nini? Est-ce que koyeba eloko oyebsanga? Souci. Yani kofanda na mwasi mama bana na ye ba boti bana nyonso dans liwe mama bana na ye auquel ko supporter on te souci AVC andenge le tozangi noko na biso. Ko yo beta ngo kapamba bomenga na tikala na ngwe markanga. Azanga mbongo. Tokenda na matanga tomona ki ba Martin Fayulu tomona ki ba Kimbuta ba nani ba ministre tina ba ta présidence bayaka. Souci ya bolingo ya mwasi na ye mama bana na ye mama bana na azanga mbongo te akoka pe ko bala ta mwasi ya 25 ans ache pe nanda kwa supporter mais douleur wana akoka kiti mais na tuni siko papa na biso Matu Samuel tolinga mingi pona se souvenir na lelaka na nzembo ngana bengi yo fungola yo fungola bomo na ngana lela na mituni zambe pona nini boye na lela na ekulusu banzembo ane édifier makasi na lela nga je crois molandi nanga étoile nanga alila pe abonné à JK TV News alila mais ce qu'on a mis tout na tous les 4 tozolo ba oyo ya lobité pour les loko élément ngoza ya lobby mariage civil et salemi lobby mais bolingo bandakala siko na 4 wanezana muto penza azokisa motema ya papa Matute wa kotaka ye penza makasi azate na tous les 4 wana ezana muto a brisa mukuwa na lobby je m'arrête par ici azate les amboka na ngati azate. C'est ça le problème. Tuna ya makasi yango wana. Donc na basi nyoso wana yana mwasi penza papa na ngai.
marié première fois, deuxième fois, troisième fois, et aux perdre bango. Et puis, au fandi boy. Et sur le côté. Et le comme côté sur le béla. S'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le béla le comme côté qui donne des aboyés. Na kangata motema. Niveau lele la kapinga papa na 2 ans et demi yoko fanda obali. Seigneur. Si faut partir ça zaka na okaboy. Kaboy pembeni a consoler aux aki inconsolable. Je sais que nazana machine ma daka daka ko song c'est langa ba image ya matanga kapinga. Ah ou te raté te ingénieur Issa Mwambali nouveau. Betelanga place oyo, betelanga place oyo papa kolela mama kapinga. Jésus. Mais moi je dis quand c'est le quoi ma tout ça vient dans les lèvres ma kapinga ma kasi bon c'est comme ils aient na souka bala soute. Mais on est na zoloba. Et on est na zoloba. Donc ponanga eza soni. Ezala linga kia bala na kuku. Ezala linga bala na nini. Alinga ka sanga Jésus na mariage te. Asa kolisi bana. Bana na balinga ba kolisa baleki na yemi balo baleki na bango mibali wana. Ponanga eza motambo. Mwana mwaso soka kufi frère matuto kolukenda kubisa. C'est tumbo. Merci beaucoup. Ouais, on peut tumbo frère matu Samuel. So pesa frère matu mwana mwaso kufi. Na ebite opesa biso explication nini. Na nani patinda kiyo. C'est comme ça le loro moro wana demandé à Libana etalikara yo moko oui ma source et bandeli ya vie na yo. OK. Ba étoile na biso bino mo boyoki Toko ba source na sujet hommage tout ça kana sujet wana te Lobi to monaki na ba réseaux sociaux ba image moko ya bien te makamba mutakalisation tout ça kasa loko le suka ki mais et so mi loko ya ngonde comme na plaire ya ngonde comme siko actualité na biso mikolo. Lobi to monaki mama na biso to lingaka mingi na kombo ya mama Lydia. Mana na lingara banzembo ne makasi mutakalisé na réseaux sociaux. D'abord c'est faux. Ah bon, ma j'ai dit. N'a pas photo va passer biso. Non, attention. Pour les problèmes de maman Lydia, c'est faux. Et puis attention na bino batubozo sala eloko. Kanda ya nzambe ko kita likolo na bino na niveau moko bondimati. Oui, ma voice soi-disant, il y a belle famille à Maman Lydia. Oui, on a écouté ça nous tous. Bah expliquer biso Lydia, boyena boye, mobalinda salaye, mobalinda produiraye, c'est normal quand un homme aime une femme, azalaka prêt pour la sala nyonso pour la moi. Et ça lelote bino belle famille à Maman Lydia. Ndebo ko expliquer biso oyo mobali ya Maman Lydia sala. Mobali oya sombela mwasi na enda kuna poto aza mobali oyo asombela mwasi na ata 5 mapango baza production pour na ko produire album ya Maman Lydia eza ko lobate ke mobala sala spécialité. Alors famille ba internet na ba cyber ya salité o eza et se mettre en place pour na ko détruire image ya basali na nzambe bazui ba vidéo ya mitakala ya batu mosusu ba komi ko boake la batu balobi mutakala ya Maman Lydia yango. Sérieux? C'est pas bien hein. Ngana lobaki boya ta soki ba vidéo wana bino ozotinde ezalaki ya Maman Lydia, je ne pouvais pas regarder. Donc dès que tu envoies ça, j'efface ça, je n'ai pas besoin. Parce que tant que tu n'as mutakala wana mutu nyonso ayebi ke nzoto mwasi ezaka na forme boui c'est que so na lingina bando détaillé nazana respect mingi na bato balandanga parce que ba respectanga mingi mutu nyonso ayebi ke mutakala ya mwana mbale ezala boui soki eza ya muke eza ya boui soki eza ya munene eza boui parce que loko nini bino bozwaka ya spécialité pona ko détruire mutu kotinda po mokili mobima wana mutakala na après ce que likolo nango zwini likolo nango zwini. On a koebisa yo pour na dossier à Maman Lydia, c'est faux. Mutakala ya Maman Lydia dans internet, c'est faux. Qu'est-ce qui a posé que ba comme mais bien que ba monter et là on y cause dans les années. Trouble ya belle famille ya Maman Lydia. Comme matanaye après divorce. Oui, Maman Lydia lobaki en public que je y a abonné na emoko. Ba milliers parce que Maman Lydia balandaka ye. Makasi. Parmi babonné na ye balanda batuna ki so kaza marié plusieurs fois question des ozonga a ko répondre na direct que non je ne suis pas mariée. Je suis divorcée. Oui, j'ai lutté pour garder mon mariage mais ça n'a pas tenu. Mais on est en bonne relation parce qu'il y a des enfants. Je suis là.
Il y en a les autres qui me demandent si je compte me marier. Oui, je suis une femme. Je compte. Je répète ce que Maman Lydia avait dit. Oui, je suis une femme, je compte me marier. Mais ngana lingaka, mi bali ya jeune. Baza kitoko. Eza ndenge na ye. Mais soki na lobi boy. Ba caractéristique mi bali ya lingaka. Leki na papa kulutu na ba leki ya papa Emmanuel ba osilikelanga. Nandeni. Nandeni basidika. So na lobi boy. Lobi na linga mobali ya kitoko ya za mandefu azala bo azabo ndebo silika. Ndebo silika. Ndebo sa ngo problème. Non. Il y a un débat. Il y a des caractéristiques. Mais ça, ma chérie. Attention, peuple congolais, tout ce qui est il y a un débat sur place. Parce que oignon sotoza nango, ils ont été mamabé. Congolais, à prêt pour nous symboliser la mokita. Mais à prêt, tu pour amatisa. Non, non, à l'escalier, ah rien. À côté de l'escalier. À côté de l'escalier, au matin. Yangwana dozo mona ke tozo koma biloko ya pamba tozo koma biloko sans valeur tozo koma biloko santina tozo koma biloko moko boye erata to ko réussir na vite ce qui les na l'équipe et pourquoi to koma neti ba exagérer ko boye pourquoi biso moko tozo mizo na valeur te motema mabe elati nzoto na biso elati mikuwa elati tout. C'est tout ce que je peux dire, ma chérie. Pour maman Lydia, c'est du faux et archi faux. Il y a des voices qui n'est pas confirmées si réellement c'est la belle famille de Lydia. Peut-être que vous vérifier, ils ont cyber café, ils vont s'arranger pour détruire maman Lydia. Beaucoup ranger, beaucoup de boyer, beaucoup de la paix, beaucoup de famille, belle famille, belle Lydia, ils ont sauté. Ça passe na sujet yo ba créer ndenge nazoloba boy nazana ndeko pona sukisa nana ndeko abando ya ndako nanga ayana yango to sala attention na batokota na bandako nanga surtout ça hein? Bando ya ndako nanga na lobi loko parce que soit kanga butu na moi na bandako solane très bien comme mon frère grande sœur petit frère je crois ça la émission moko na JK TV News mais zokande mutuana azap bato bachaka bandakala na bato babimaka na bafaux profil mpona kofinga bapoliticien bato bazwaka elongi na yo balatisi yango na elongi na nga babwaki motakala ya kingandi ezokandaza na réseau wana tozoni babwaza na makala asala erreur donc bamakambo bele moye kutu na lobeza te nakoki kobeta maboko leloko wana te donc nzambe alalaka te na découvrir yango kaka par ka boye nayoki nzoto malinga binde motu na banda kofungolela porta ya na ndako tala baréalité okipe kotenga ser nanga nzoka nde parmi bato moni bato baodétruire bato mitakala misusu ozomona eza bato wana te bilongi wana te bilongi eza bacyber spécialisé na makambo wana eza en place ona kolobezaki tosala kena na mokili CBB frère Matou Samuel sambela kota na source lokanzambe mama na biso ya turo atikala mama pona libela yenda kunda yo kunda ite vraiment soki mokana nzambe zaka bokunda na ne tika ya turo ya kunda yo atika la veuve kolinga te turo yo tika la veuve te zela yende atika la veuve et ça la biso bien toko sote pe luana ote akoza la veuve ata après 40 ans ouais ata après 50 ans ndakoza la veuve boumela seko na seko po après Jésus de Nazareth ka yende nga boumela ka mebozala oyo ya Maman Lydia c'est faux et archi faux. Merci les sous na papa José Magloire mon papa, bonne guérison. Merci l'équipe pour JK TV News. On sala beaucoup sala. Na kona lisusu sala lisusu makasi koleka parce que ceux qui nous sala témoin to avancer. Ceux qui les ba papa Robert Kanza baluki biso eza po ba moni sala na JK TV News. Ceux qui les mon vieux Elvis Sasero na kati ya Paris mokonza masolo kulutu ya bakulutu aluki biso eza kaka po amoni ke musala ekobeta ma dada do ba sepeli nango yango to pesi bango mpote ba na bosanité igi ayoga na kati ya France losa comme mon frère
Alex Lumière na kati ya France toujours Mosako mon vieux vous avez belé ticket sur scène ça tombe et puis le pona ngalelo na suki a ma chérie bisous. Merci beaucoup la maman, la patronne pour Natana yo, bien que vous avez là émission belé mais vous pouvez toujours privilège na JK TV News. Merci beaucoup la patronne. Oui, par là pour conclure cette émission na biso awa